Joka Kabengele boye baete azako bunda kaka na jibe mpiana te. Ba Gaulois batikala jamais kolobela makambo na bango na makambo o etali Joka na jibe mpiana. Comment expliquer batu ya héritier bakoti makambo te, batu ya fali bakoti makambo te, mais ba Gaulois bakoti makambo o etali bango te? Nini ndebino boza kokanisela présence ya ba Gaulois na kati ya makambo o etali bango te? Ezana ba vérité oyo bandeko il faut boyeba. Ezana ba vérité oyo bino boza vraiment musika nango. Onga nazolinga toujours komema bino pembeni na vérité wana boyeba exactement nini zoleka na kati ya muziki na biso. Na yebisaki na bino likamboyo bozwango lelo bozwango na ndenge ya mabete. Tous ceux qui soutiennent Frère Gola, moitié na bango ya obaza ko soutenir Frère eza batu ya JB. Depuis que Frère abebana na wera, batu ya JB bakendaki kosangana na Frère pona kotia mouvement désordre. Soki lelo Frère na wera bayoka na kate eza parce que JB asa ye mutu atiaka ba confusion wana. Abimaka neti mutu aza dans l'ombre mais azotia confusion. Rappelez-vous na makambu ya Adolphe Dominguez. Bobo sana iloko wana te. Adolphe asangani na jibe azalaki pe na Frère bozomona na ba ya bazako bloba ye mutu apesa ba kombiloko na ebimaki kaka tango ba conflit ya ba arene bandi. Joka aye po conflit ya wera na jibe ezali tellement que wera za na 5 bi avance ya 5 par rapport à jibe. On a ko rappeler bino so bolingi wera beti na Londres, wera beti Grand Paris Arena, wera beti Café, wera beti Adidas Arena, wera zobeta Forest Arena. 5 éléments, 5 places oyo wera beti ça ko compter invitation na ye na la scène musicale ya Héritier Watanabe. Place wana nyoso beti jibe azo sepelate. Kla wenge baza motema mabe bazo sepelate. Bango sika dossier ya Joka Kabengele tango azo ko pomper ba vérité oyo batu bazolinga ko comprendre te. Lelo naza ko confirmer bino batu ya Frère bakoti pe likambo yango. Na lobaki yango déjà mais lelo bomoni tolali tolamuki Israël mutombo pe ekobeta ba bordire na ye azobeta yango kaka na direction nani ya Joka. Mais baza ko bosa na source ya makambo yango. Bangunyo se botali ye baza ko protéger Roger Ngandu ye muto yaki na makambo baza ko protéger ye. Oyo nyoso Joka aza koloba eza likambo ya mabete eza honneur tango aza koloba jibe ya manger celui. Où est le problème? Et l'on a comprendre na communauté où est le problème so ki jibe allié pa ya Joka. So ki nakati ya masolo moko boesali ke alati société nani kofi alati société. Où est le problème? Sika batu nyoso baza koya Joka salim scandale, Joka ne fallait pas loba makambo wana. Pourquoi il ne fallait pas aloba? C'est ça la question nga naza komituna. Pourquoi il ne fallait pas aloba? Pourquoi il ne fallait pas aloba? C'est ça la question. Pourquoi il ne fallait pas aloba? Mais batu bazo linga bazo koka koloba te pourquoi il ne fallait pas aloba? Bazo loba kaka asali mabe. Donc na Congo koloba vérité eza pe problème. Koloba vérité est comme problème. Bota la sika bagolo goche se yazo kota makambo yango. Muto yambaka Frère eza nani Israël mutombo akoti bango tu baya Frère po Joka il faut ba kota makambo ya jibe, il faut ba protéger jibe balatisa Joka bere balat ba komise mutu mabe. Pona Israël mutombo
koloba biloko wana ko loba na batu ete joka mutu mabe aza ko sepantize sima ya makambo wana po fere yake nde koleka lisusu na bemisio kuna eza ba façon eza pe moyen ko bengisa pe jibe akende koleka wana pona Israel mutombo eza stratégie aza ko calibrer aza ko canaliser stratégie na ye po jibe aya koleka na chaîne na ye soki pe botali bien toki ko pesa pe batambo komona jibe akoya koleka na chaîne wana parce que comme soki botali bien Israel mutombo aza kozwa avantage ya makambo yango comme ayambaka jibe ayambaka feregola aza ko profiter na molili wana mutu lokola joka soki botali bokobandi koloba badire neti na suka ye aza ko défendre kaka position na ye alobi jibe atikala jamais kosalisa ye bazali ba partenaire alors aza koloba jibe donc bakutana na jibe kaka boyi ye azalaki déjà na makambo na ye jibe azalaki na makambo na ye makambo mutu ya mariage ya alobi jibe aluaki mutuka atikali pe konie makambo yango te mais pourquoi communauté bozo komisa makambo yango donc lobi pe to eza na mutu akoya kaka kokota makambo yango kaka donc ebeba minito ekomi ebeba tokobongisa lobi na makambo oyo nyonso botali bie bandeko naza koloba toujours jibe mutu aza sima ya batu wana jibe mutu aza sima makambo oyo bozo ndenge eza kotambola basi bameki kolatisa babere kopakola wera sone babere mezo simba te parce que wera aza discipliné aza na orientation na ye aza na objectif na ye ya kobeta miziki jibe aza na ba polémique alingi ko distraire batu na ba polémique sima ya fere jibe mutu azalaki wana pona ko créer ba base awa pe lisusu aza sima ya nani oyo ba Israel mutombo sima ya ba Roger Ngandu pona ko ya ko créer ba désordre wana soki botali bien nga personnellement nakoki komikosa nga personnellement na moni likambo ata moko te ya mabe oyo joka za koloba. Au contraire, aza ko se défendre parce que Roger Ngandu mutu abandaki likambo ye aza ko se défendre et puis tango eloko esali kaka ya mabe tango balobi aza mutu amelaka banini ba whisky ya lobi amelaka whisky na jibe mpiana eza ba réponse moko facile amelaka ye moko te tango aza ko mela na jibe kutu aza ko orienter jibe po jibe aza musenzi ya kananga akoli na kananga aye koya na Congo ayebi makambo ya whisky te ndenge aza koloba sika bandi ko lakise ba o eza whisky ya mabe o eza whisky ya bien comme ye afanda déjà na bapoto ayebi whisky ya bien whisky ya mabe mais lelo sika Israel mutomba komi koya akotisi makambo ya ambassade ya soki ya Espagne o mutu ateka yango ndenge aza koloba azolinga azaloba indirectement ke ba famille ya joka batu baso bateka ambassade ya Congo. Encore biso moko toyebi na Congo ndenge Tshisekedi a fonctionnaka ndenge pe Mobutu azalaki ko fonctionner makambo boboli ko beta bango lukuta e koza la pe ambassade ezalaki nango pe ya Congo te ezalaki ya location oyebi te soki yo za na ba preuve te okoza na preuve ke ezalaki ambassade ya Congo mais vous avez ba koloba kaka ezalaki ambassade ya Congo ezalaki bâtiment ya Congo est-ce que vous avez des preuves ke ezalaki ya solo bâtiment ya Congo? Est-ce que ozana preuve que zalaki bâtiment ya Congo ou bien bazalaki ka ko futela ndenge ba futela ba place ebele? Est-ce que eza vraiment ya solo ete papa ya joka soit famille ya joka bateka ambassade bako teka ngo est-ce que bango bazalaki ba document zalaki na kombo ya nani? Po kende ko teka ambassade il faut ko zala na document o eza ko certifier que yo muto za ko teka oza mukolo nango. Ambassade il faut ezala engagé par nini ezala engagement ya gouvernement pona ko teka ambassade wana alors ndeko oyo Israel mutombo makambo alobi soki muto aza mayele ekoningisa ba réflexion ya batu ou bien tango baza ko teka yango kozala tozala clair bozalaki na mikanda ya ndako yango ezalaki ya nene soit ambassade yango Espagne zwango tango su ba Congo congolais bafutaka ba taxe te ba taxe ya mabele
soki nyongo komi ebele ba okipe ko botola ndako parce que boza ko futa taxe ya mabele te eza banaza koloba parce que koteka ngo il faut ezala soki eza mabele ya gouvernement ba document eza ya gouvernement ba kokende koteka ngo ndenge nini wana ezeloko Israel Mutombo alobi toko décortiquer ngo malembe parce que ezeloko moko ya facilité ezeloko moko vraiment ya grave ngam tuna bino Gilmas toujours na katia ba analyse bo corriger nga so na lobi mabe mais en tout cas Israel Mutombo ayena ba makambo ya grave